Que la lumière soit et la lumière fille. Verset ya Bible oyo elati nzoto pona bana ya nsele. Epai wapi magazine poisa oyo ezali champion ya ba magazine nzungu wa ma famille ekitaki patenge na Belvedere na quartier nsele. Zela oyo yango nde ezalaki nzela liboso po kende Kinshasa. Kasi tomoni équipe mobimba ya mairie de Matadi kotia baminda pe petit frère ya Yesu mwana bata mama Maria pati njuzu wa Makengedi azalaki toujours na pointe. Babita ya kotoyo batonisamaki na esengo makasi komona minde ezopela. Bazangaki maloba te na kamera ya Eli Malonda babimisi na mpwasa. Toza na ntele kombolanga mama Fifi Leo. Tosepeli na makambo maire de la ville asali atieli biso éclairage public. Donc toza na esengo mingi mais souci na biso batiela biso lisu makadam. Po souci na biso pende ezosenga makadam. Po talaka salité trop na veni toza na souci atiela biso makadam mais pour la éclairage public tosepeli topesi elongonia mais toza na souci ya makadam. En tout cas APC ba frère belé pour quartier toujours comme un éclairage moko ya kitoko na balabala. Alors faut féliciter Antoine Moussala sali za vraiment malamu. Betera qui est mingi na ville Matadi surtout betoko bana tsele. Betera qui est mingi na mambo mesala. Ngena mona do mayangi mingi na kumona diambo yae. Samba meda ville melutaka mingi na mbanza ya Matadi. Basala ka mambo ya hivi. Mais yandi amesala yame. Kimi tumelomba na yani suivi vwana ya ngolo bakotaka ka pa lumière ko TTV ani landa kitombe doto tela ana kusala lutte contre kitombe doto na kulanda kitombe na mbele ya timu ka pesa tama donc qui est na lumière yai façon côté même sur la lumière est bien en tout cas bena kitoko mingi mais faut monter na patin sous en tout cas kitokos direnge moto kachisa ki kachima sécurité makasi tu sur la moto bota biso ba moto. Donc il va biso fort pour na ngapesa lenga station akasi na pesa ngomakasi oya stali vraiment ndaba bakisa ya mingolika. Donc yango pena pona ngai vraiment o ngala mona kongo sato marché kongo sato ke ne liboso en avant. Sentiment si ngolo ya metu papa à tout na maire de la ville ba vuanda ba mais qui mama semana regretter nzile me bigana ya okatena sosa ya bonga papa. Betrina kiasi ngolo ba kuluna kwa donc beto me kuka ba na minda yai. Gouverneur na papa maire de la ville basala kisalo mbote na nzila me bigana bana bati pozo yaka muna lomba na bao. Route eza historique eza route moko boye o ebandai mais koto tozalaka isolé makasi et en plus tozalaka menacé na molili ezala koto ba maire de la ville baleki belé lelo papa Pati Nzuzi a raisonné biso pour la koto yo pour l'éclairage et ça li biso bien pour omoni koto to koma abandonné oh population belé comment na se tina se kuna na rivière Pozo population comme belé biso magazine poisa topesi longonia na maire de la ville Pati Nzuzu wa Makengedi mwana bata mama Maria leki ya Yesu Masia pona mosala kitoko oyo azosala na ville ya Matadi pe tosengi na bakonzi ya mboka baye bakozwa solution na likambo oyo etali nzela bakoto oyo.